Noki politique. Cadre moko pour l'actualité politique il y a RDC. Abonnez-vous sur Narrative, boya ebele. Sauf que vous niveau ka ba vrai vexé ya politique, boya na Narrative. Abonnez-vous sur Narrative avec Abigail Mukendi. Moseka ya Malewa moderne vous dit bonjour. Mbote na bino, ngai mama Cherina, madame Vambele. Na yeko présenter bino lelo elubu na ngai na solamba mayebo mbisa kokauka na makayaba. Donc lelo recette na ngai o na tosela bino. Normalement babengaka yango 3 pièces. Soko ozali pe na mbinzo okoki kotia na mbinzo na kati. Donc biloko na nga oyo nazolamba lelo na kolamba yango na mwamba oyo tobengaka emboto. Nazolamba yango lelo kozala na tomate na yo, matungulu na yo, ai, muscade, okosala pe lisusu na ndembi otuti yango bien, na ai pe lisusu ifo kotuta yango na muscade. Donc lelo recette ya lelo nde yango tokolia, okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango na makemba neti ngai nakolia yango lelo na fufu. Papa kolia na kwanga, bana bazolia na makemba. Donc oyo nakokai kopresente bino départ na ngai nano nazobanda kokalinga makemba. Yango yokoyo ete eloko erumelaka mpenza te na bandi na yango apres na yo kosuka na elubu na ngai. Sikoyo namoni nasilisi makambo na ngai nyonso, nalingi sikoyo nasangisa biloko nyonso mpo natia na moto na makala na ngai. Sikoyo makayabu nakalingaki yango mwa moke, eza selon moto na moto, okoki mpe kolamba na yo bongo ata okalingi te, me ngai napreferaka nakalingi yango ata mwa moke bongo esala mwa genre ale ntango nakosangisa biloko na ngai po esala mpe elengi ndenge mpe ngai nalingaka.
yango sikoyo nabandi kosangisa biloko na ngai nabandi na makayabu nabandi na makayabu oyo natie na kati ya mbili ya mayebo na ngai natie yango na kati après naye kozwa mbisi na ngai nasukolaki yango deja mbisi na ngai ya kokauka nabakisi likolo nabakisi mbisi na ngai likolo après naye kozwa epice na ngai naye kotia ya tomate na matungulu pilipili na ngai nakotia yango pene ya biloko soki ekomi kobela po sino te boye ekotoboka peut-être bato mosusu balingaka pilipili te epice na ngai natutaki ya sibule ya ndembi na ai na muscade nabakisi mpe likolo natie likolo ya biloko na ngai après naye kozwa mwamba na ngai nabandi kokata yango par morceau mais bamosusu mpe balingaka mwamba asali yango neti pate mbala moko asupi bon ngai napreferaka mpe kosala kaka boye ebandi kotoka nyonso nzela moko soki olingaka mwamba ebele okoki mpe kotia na mesure oyo olingi bon ngai mpenza nalingaka mwamba ezala ebele mingi te nde yango natie mwamba na ngai nabanzi mpona elubu na ngai nazwi huile na ngai oyo nakalingelaki makayabu nasopi yango likolo huile ezala mingi te nasilisi biloko na ngai nazwi mwa ndambu ya mungwa tie nabanzi mosuki wana mpona lelo recette na ngai ndenge nasangisi boye siko awa elingi komata na moto po etoka na kitisa yango sikoyo namatisi nzungu na ngai na moto po fale tobakisa mwa mai po biloko na ngai etoka malamu eza mpe biloko moko ya komplike te eza biloko mpe ya mindondo te mwa mai oyo nde ekobelisa mbisi na ngai mbisi eza yaka mbisi ya kokauka ezalaka na makila te makayabu ezalaka mpe na makila te nde omoni tolingaka kotia mai ebele te etoki mwa miniti tokitisi nzungu na biso sikoyo naza kofulika nzungu na ngai ote biloko na ngai ebela malamu sikoyo elubu na ngai ebeli yango oyo ndenge boza komona lelo awa na miniti oyo tozolia yango na fufu kaka ndenge nayebisaki bino mayebo oyo tobengaka matoi nasalaki yango na makayabu na mbisa kokauka natiaka mpe yango mbinzo soki olingi na mwamba na ngai natiaki donc ndenge ezali wana eza na vitamine protéine moko ya makasi donc soki olia yango yo moko kosentir eza kobenda na fufu donc kitoko makasi donc lelo bilia na ngai yango bye 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 bye
balobi Nara TV ezobeta masolo ya sika makambo sika na Nara TV vous s'abonner et belé vraiment contenu yangai au moment na liboso na bino c'est votre humble servante grâce à l'utama autrement dit madera de la presse balobi musalande ezana Nara TV ndombolo azoswa artiste nyonso balobi artiste nyonso artiste peintre musicien et comédien et oyo nyonso babengaki artiste en tout cas émission ndombolo ezawana pona bino et vous s'abonner vous kozala jamais déçu. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Mon secret de Malewa moderne.